Yaya tozali awa na bandal Chibangu na bloc bisiko wapi Yemoko le lieutenant général Kasongo Kabwik azali en tête de file pour un ratissage, nettoyage, sa discipline, pe ko sembola miko na baebato cité. Mais voilà, brusquement, bisika oyo teka service ezana kosala musala ya nzela et yaba congolais de très mauvaise qualité en pleine journée bafungoli dali ya nyei. Vona daloyo. Congolais asomba lupangu na ye acha na ye dali te zongo enene nyonso ya asalaka ekitaka na yango abwakaka yango na kanivo ya leta tala boniama yaya bopesa ye message lelo akopola masoko na fimbu pe akokende boloko. Société DK Service et Kati Misala moyen continuer ezate. C'est parce que ba verser bibaka ta ya banyei na kati ya caniveau pour caniveau esili nanu na kotonga te. Weza boniama te. Weza kindoki te. Yokolo lupango yo lelo facha komona yo.